IHP Media, la chaîne qui vous... Nazobisa mutumoko, parfois ota la kanayo, et umeli, mais ko perd espoir te, ko bungisa kondimate, ko bungisa espoir te. Notre Dieu a salaka makamuna tanae. Tozomona histoire notre père Abraham. Abraham le père de la foi. Mais Bible ba un jour Abraham a bungisa ipe kondima. Abraham a zobonde l'ensemble. Abraham a lobi azobisa nzambe, je m'en vais vers la mort. Nana gozala héritier ya bozinanga et gozala Eliezer de Damas. Zamba ebisi Abraham non. Et zala Eliezer de Damas te menanzela moi sina yo Sarah. Sarah osa nini ako bota mwana. Donc Abraham a bungisa espoir à cause ya problème ndenge umela kikasi na vie na ye. Et puis problème c'est umela kikasi. IHP Media, la chaîne qui vous... Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Zamba mon abino yon se boza na Orient, na Occident, na Est, l'Ouest, na Nord, na Sud, na sengi nguya na Nzambe, loboko na Nzambe, pe volonté Nzambe ezala partage ya moko na moko. Na kombo ya nguya Yesu Masia. Maman na biso likambo na tongo lelo ezali, nous avons un homme. Nous avons un homme. Oyebi Nzambe azalaka toujours Nzambe ya bato baza abandonné. Il y a beaucoup de gens au baza na se na moi aomona ndeti azana mutu te. Mais nazobisa mutu moko, ozana mutu moko, mutu wana eza Yesu Masia. Sans plus tarder to fongola la Bible na biso. Dans le livre ya Jean chapitre 5, to banana verset 1er to romata tilikolo. Bible lobi après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelque fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et chassa qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marchant. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, un jour Pierre azoloba, tokenewa piyonde, ozana maloba, yabo moe. Maloba oepesaka bo moe, bisika kufezalaki, maloba oyo epesaka elikia epa bato babungisaki elikia, maloba oyo epesaka esengo epa bato babungisaki esengo, maloba oyo epesaka susu espoir na vie epa bato babungisaki espoir na vie, maloba oyo epesaka makasi epa bato balemaki nzoto, maloba oyo epesaka victoire devant tout les combats. Eza yo Yesu Masia, maloba na bomo tokabi momo entre tes mains. Yahweh Shama, lobela peuple na yo, to menanse nyonso, ou glorifier comme na yo te, nyonso eza distraction, nyonso eza envoûtement, nyonso que cause la voix la parole, to anéantir yango au nom de Jésus. To kabi espace entre tes mains, cher Saint-Esprit, kamba biso, cher Saint-Esprit, agis kat na biso, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maman la likamuna biso ezali, nous avons un homme. Nous avons un homme. To moni ko to uti ko tanga histoire. Il y a paralytique, il y a piscine à Bethesda. Bible lobi pendant 38 ans muto azalaki na piscine à Bethesda. Aumelaki na maladie nae. Mais Bible lobi bisabiso jour wana ezalaki jour ya fête ya ba juif. Or pona Christ akende ko fêter, mais Yesu a sepeli akende ne bisika ya bato ya maladie. Or tozomona na livre Esaïe. Bible ozo parler sur notre Dieu. Bible lobi ezana 2 personnes. Oh, regarde ensemble eza likolo na bango, regarde ensemble eze pa bato ba souffrir, pe deuxièmement regarde ensemble eze pa bato yo
baza kati na bato bazo banga nzambe. Donc Bible ozo parler sur deux personnes, mutu aza na souffrance, pe mutu azo banga nzambe. Donc miso nzambe ezake pas deux personnes. Oh, Yesu Masia étant que Dieu, malgré zala qui fait, mais Christ a sepeli akene bisika batu ya passe. Bato bazaki ba paralytique, ba aveugle, batu aveugle, ba paralytique, batu ya vie ya passe, ba maladie, bato bazalaki abandonné, bato bazalaki méprisé, bato bazalaki n'espoir ke na vie. Bilobi Yesu akena ye vers bango. Bible sikoze biso na piscine na Bethesda wana ezalaki na saint portique. Or le mot Bethesda signifie seulement le lieu de compassion ou le lieu de miséricorde. Donc batu wana bavandaki na lieu ya compassion, lieu ya miséricorde po nzambe akisama one likolo na bango, nzamba yokela bango mawa. Donc Christ akena bisika batu passe akipe na fête ya ba juif te, fête ya ba pharisien te, mais a préféré akende bisika bato bazaki bisika bato passe. Nous avons un homme. Nazo bisa mutu moko qui ozana mutu. Parfois na famille na bino otala likonzi azate. Parfois likonzi akufa. Parfois otala na famille na bino apu ezate. Na mukilo tozali eza batu o mingi bazo renye za batu bazana ba famille bazana ba famille makasi. Mais nazo bisa mutu moko atoza na famille présidentielle te, atoza na famille oza na renommée te, atoza na famille o batu bazana mbongo te, mais oza na mutu moko oyo aza mutu ya eza Yesu Masia. Tomo na paralytique oyo. Premier point, on a touché, cet homme, il était abandonné. Batu batali niveau ya kanae. Niveau ya kanae batu batali. Babino ka oyumeli. Soka azalaki na mwasi a divorcaka. Soka azalaki na bana babosanaka ye. Soka azalaka na baninga babosanaka ye. Oyebika soki ekomi pe ya makasi mingi batu balembaka. Parfois yozo la maladie no eumela. Parfois yozo la chômage na eumela. Parfois yozo la pauvreté eumeli. Ezana batu ebele à cause de la pauvreté, moi c'est à boyaye. Pour kana eumeli. Moi c'est à patienter une année. Moi c'est à patienter 2 ans. Moi c'est à patienter 3 ans. Na simata la bité, son abina zelaga mo balo. Na komata na ménopause a obala ngate. Moi c'est kuta na mobali ne mususu abaliye. Na zo bisa mutu moko, mutu pe azala ki abandonné. Ba kena ba tika na piscine na Bethesda. Ba abandonna e. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Oh, tant où il azalaki abandonné, il y avait d'autres gens. Oh, bayaka na simanae, mais bazalaka guéri na piscine à Bethesda. Parce que bango bazalaka na appui. Tant où ma ezoningana, ezalaka na quelqu'un batu, oh banda kotia bango lobo po babwaka bango na mai po bazala guéri. Mais mutu oyo azalaki na mutu te. Physiquement, azalaki na mutu te, mais spirituellement, azalaki na mutu. Mutu wana azalaki nzamba, azalaki kasi na vie na ye. Oh, to mona, mutu pendant 38 ans, anyokwa maka na piscine na Bethesda. Mais na yo sepela, na attitude na ye, malgré kana ye umelaka, mais ademeraka toujours na piscine na Bethesda. Na mona esprit ya persévérance, ezalaki kasi na vie ya mutu o. Atambule beti azalaki wana, moyebi mazalaki wana, malile zalazalaki wana, abandonna ki poste na ete, abandonna ki lié à piscine na Bethesda te, parce que ayebaki na cœur na ye, bisika o akoki kozala guéri, ezala piscine na Bethesda. Nazoyebisa mutu moko, ata lelo monite kolemba kosambela te. Ata lelo monyelo gote kolemba propriété. Ata mukile bwa kiyo menzamba bwa kiyo te. Oza abandonné pas na batu na mukile menzamba abandonné yote. Mukile nde rejeté menzamba rejeté yote. Mukile nde oublié menzamba bosani yote. Nzamba yebi yo, ayebi ba problème na yo. Bible zolo bake aza omniscient, omnipotent, omniprésent. Ayebi betape nyonso zo traverser. Na moment opportun nzamba osalela yo. Na moment opportun nzamba konoro na libala malamu. Na moment
moment opportun nzamba konoro na musala malamu. Na moment opportun nzamba opesa yo bana. Na moment opportun nzamba osala ba grande chose kati na vie na yo. Ko abandonner te parce que mutu o soki abandonaka kana elinge tika les mêmes malgré bongo mais ademera qui toujours na piscine à Bethesda. Nous avons un homme, nous avons un homme, nous avons un homme, nous avons un homme. Oh yazana pona o défendre cause na biso. Oh zawana na makambo mukiloko ko sala la biso te ya sala la biso. Oh zawana pona kozio makambo zaki difficile pona biso a komisango facile. Nous avons un homme. Mutua neza Yesu Masia. Mutua neza Yesu Masia. Mutua azala qui abandonné. Azanga qui a pris dans la vie. Azanga qui mutua kotia loboko. Azanga qui mutua ko soutenir ye. Parfois ota la vie na yo. Eza batu mususu batanga betite. Atangi tina ba licence ake tina doctorat parce que azana ba parents o bazo tia loboko. Mais eza batu mususu a mayele. Eza batu mususu azana ba capacité kati na ye. Mais azana mutu aotia loboko te. Mais na zo bisa mutu moko perd d'espoir te. Ozana mutu moko o ba juif bazo benga ye aba père. Aba père signifie père. Mutu wana eza nzambe. Nazo bisa mutu moko ata na bo moto bozo mona ba papa te. Mais ozana papa moko, papa neza Yesu Masia eza nzambe. Zamba za papa, aza papa po na vie na. Papa zoka soin bana na ye. Cet homme azalaki abandonné, mais azalaki na mutu moko o azalaki tata na ye wana eza Yesu Masia. Abosana ki ete. Na moment opportun bongaki Yesu asa nini? A mimoni sa makasi na vie ya mutu o. Azalaki abandonné. À cause batu abandonné qui est tout mon a deuxième point. Cet homme a boumisaki espoir na vie. Espoir ezala qui perdu. Espoir ezala qui perdu. Oyebi batu ebele lelo babungisa espoir à vie. Batu ebele lelo babungisa espoir à vie à cause aotala ba réalité ya muki. À cause batu ba abandonné. Alors quand c'est Penzamba a abandonné, Mouto deuxième point, a bounsé espoir à vie. Pourquoi bounsé espoir à vie? Parce que dirait il y a problème na e ou me la qui trop. Problème na e ou me la qui mingi. À cause il y a temps, il y a problème na ou me la qui et le mot la qui foi na motema na e. Et le mot la qui foi na motema na a perdu qui espoir dans la vie. A perdu qui espoir dans la vie à cause problème na e ou me la qui. Nazo bisa mutu moko parfois ota la kana yo e umeli mais ko perd espoir te ko bungisa kondimate ko bungisa espoir te. Notre Dieu a sala kama kamuna tanae tozomona histoire notre père Abraham. Abraham le père de la foi. Mais bilozolo ba un jour Abraham abungisa ipe kondima. Abraham azobondela nzambe. Abraham alobi azobisa nzambe je m'en vais vers la mort. Nana gozala héritier ya bozinanga ekozala Eliezer de Damas. Nzamba ebisi Abraham non. Ezala Eliezer de Damas te menanzela mwasi na yo Sarah. Sarah osala nini? Ako bota mwana. Donc Abraham abungisa espoir à cause ya problème ndenge umela kikasi na vie na ye. Ebi problème c'est umela kikasi na vie ya mutu et touchaka mingi foi. Batebele babungisa ka foi. Abraham, le père de la foi. Mais à comment il peut se poser la question? Parce que quand il y a stérilité à moi, Sinaïe et Oumelaki. Quand il y a stérilité à moi, Sinaïe et Oumelaki, Abraham a perdu espoir. Azomonake, moi, Sinanga, a robot à l'issuscité. À cause, il y a perdu espoir, Abraham a quelque ma proposition. Il y a moi, Sinaïe, Sarah, Abota, na esclave, naïe. Parce que Abraham a boumi sa espoir. Mais la joie de Dieu est fidèle. Oh, Nzamba loba pour na vie na ekoko kisama. Quel que soit le cas, quelles que soient les circonstances ne peuvent jamais affecter la promesse de Dieu. Circonstances et yaka, mais la promesse de Dieu est authentique et l'ongwagate. Na joie de mutumoko que Nzamba za fidèle. Nzamba osale na yo. Nous avons un troisième point. Malgré cet homme a bungisa espoir. Parce que tant que Christ a posé une question, veux-tu être guéri? Réponse de Israël qui gênait personne. Donc il y a espoir na ye, Israël qui mingi et pas abattu.
Na place à tia foi na pas na nzambe ya hotel la mingi batu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Tant vous avez besoin de bise na opambola yo. Mutu otala mais naza la famille riche te. Bénédiction ngo euta wapi. Naza ba relation makasi te. Li pambola ngo ebana ndenge nini. Voyage ngo esala mandenge nini. Nzamba za capable de faire la grande chose. Histoire moko vrai. Ils ont la sœur moko lelo aux États-Unis. Sœur wana akutana na relation moko. Relation na tango akutana relation na butu. Muto asala relation na sœur wana lali. Nzamba zo ebisa mutu wana ke mwana na nga nengo voyager États-Unis mema pena e. Nzamba ko lobelo bisiko yo moko lobate. Nazo déclaré Nzambe akota bisiko yo na nokota te. Ba témoignage eza ebele o Nzamba salela batu. Mutuana aebisi sœur là, Dieu m'a mis à cœur na faire voyager yo. Sœur wana aebisi que ngane naza boy, mutuana tunyoza na passeport ebisi naza na passeport te. Naza ta ne lo côté. Mais mutuana aebisi que kobanga te na osala nyonso pona yo. Basale la sœur wana basombela passeport basala ba démarche nyonso sœur wana lelo aza na États-Unis ezana ndeko mususu lelo ezala po mata grade ya la police pas comme colonel batala na ba critères basenga ki azala kite même mutu wa banda ko dester batwa mata pété nzamba déranger na butu. Il y a beaucoup de témoignages nzamba déranger na butu moni kombo oyo tia yango nganza mena décider ça ni amata mutu ana lelo amata pété nazo bisa mutu moko que nous avons un homme. Cet homme là c'est notre Dieu. Nzamba défendre cause na yo bisika oyo ko défendre te. Zamba lobela yo bisiko yo ko kolobate. Zambe asala kasi na vie na yo bisiko yo ko salate. Malgré cet homme là, il était abandonné, malgré cet homme là n'avait pas la foi, mais Yesu a pesi ordre, ayebisi prend ton lit et marche. Yesu a tala quitté nenga zala qui abandonné, Yesu a tala quitté maka foi na ye, mais Yesu a pesi ordre. Notre Dieu a pesi ka ordre. La Bible déclare, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il dit un mot et la chose arrive. Yesu a ça qui ordre. Abisi prend ton lit et marche. Et ça a une puissance tant vous en bas loba, tant vous mutaza ko exécuter la parole de Dieu. Et ça a une puissance, c'est un miracle moko salamaka. Oh mutuwana azala qui paralytique, Yesu a prend ton lit et marche. Donc et ça mutu so a poser cette question maintenant aux étérons na tambola ndengeni. Mais mutuwana tango qui la parole de Dieu. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Mutuana atalaki tene makoni banda ko tambola te asalaki mouvement azue toko na ye petango atelemaki atamboli maladie paralytique et sili malamako et disparaître le kola vinae. Nous avons un homme. Pour na cité, na mona histoire ya bana Israël. Bazana boumbu pendant 400 ans, les enfants d'Israël, bazala ki atana armée te. Bazata na mundu ki mon côté, o ekoti na bamba bunana ba égyptien. Mais les enfants d'Israël, bazala ki na mutu moko, o abanda ko bundene sika na ba mutu na c'était l'Éternel des armées. Or à l'époque là, Égypte. Or à l'époque là, Égypte est une grande puissance. Mais Israël, bazaki na boumbu. Mais Israël, bazaki na mutute wa ko bundela bango. Bazaki atana armete. Bazaki atana mundu ki mo côté. O ekoti na bango ba longola ta mo bimoko likolo ya ba égyptien. Mais bazalaki na l'Éternel des armées. C'est pour cela que vous remarquez dans Exode chapitre 14, Nzambe a telemi pour na abundela peuple Israël. Nzambe a ebisi Moïse. Wana peuple Israël ba olela que Moïse pourquoi memi biso awa onoti ka biso en Égypte kufa. Nzambe a ebisi Moïse pourquoi s'écrit yebisa peuple pour avancer. Yo peut avancer mais zwalinge na sani peta na mai. Ta Moïse a beti linge na mai
Nzambe apesi ordre na peuple Israël basani bakota na kati ya mai kabwani en deux parties mabele ezalaki à sec pour peuple ba traverser. Oh peuple Israël bango bazali makasi te mais bazaki na mutu moko wa bande ko bundela bango nazebisa mutu moko parfois benemi no baleki na makasi parfois problème ezo bundela yo ezo bundisa yo leki na makasi mais il y a un Dieu Nzamba telema Nzamba bundela yo pe Nzamba longisa yo devant tous les problèmes. Nous avons un homme ozana pona ko défendre biso bilozo benga il est notre avocat, il est notre avocat azana pona ko défendre biso azana pona ko bundela biso Nzamba telema mapona vie na yo na déclarer Nzamba bima na silence yo za na ba problème za na ba situation difficile Nzamba bima na silence Nzambe atelema pour Nzamba défendre cause na yo au nom puissant de Jésus na lingi siko na bondela pona yo Éternel Dieu tout puissant na sengi lo boko na nguya esa na bomo ya papa maman na bomo ya ndeko mwasi ndeko mobile bisika zali mutu azo senti aza abandonné mutu azo senti que espoir eza soute kasi na vie na ye mutu azo senti que espoir na vie ebungi Nzambe telema nengo telema ki pona paralytique ya piscine na Bethesda o défenda ki cause na ye o salela ki salela ndeko mwasi ndeko mobile pesa solution na ba problème bikisa babeli kangola bakangami pesa misala pesa mabala pesa yawe mikanda pesa o ezali mutu ya kasi na vie bana na yo pesa mabota quel que soit le problème quel que soit le combat o teleme le peuple na yo yawe chama bundela bango pelongisa bango dans le nom puissant de Jésus na menacer toute force ya sorcellerie magie noire magie rouge magie blanche que cela soit brisé au nom de Jésus et comment sorcellerie magie ils ont le pouvoir tel que Israël Zamba mona yo Zamba longisa yo pe Zamba visiter yo pe protection na Zamba zalikola vina yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de na bonde liboye de na lobby amen. Pour tous les contacts notre numéro est ali plus 243 97 15 15 722 plus 243 97 15 15 722. Que Dieu vous bénisse. Ciao. IHP Media, la chaîne